Yo mo dit l'histoire au comparé na badaï là-bas na Sibé. À l'équipe Marco 6. Hein? À l'équipe Marco 6. Au comparé na nani? Marco 6. Mitalio. Ala mwana Kofi. Abeta à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain non. Babi abeta à Paris Saint-Germain. Il y a troisième division. Qui est Didiston? Abeba sa carrière, na sa carrière moulai. Pour l'équipe na Nyon Stars. Ah. Kofi a mystique. À l'équipe na Nyon Star. Oh, il y a solo. Bastar à Congo. Ah? Bastar à Congo. Bo Bastar wa. Eh, à l'équipe na Nyon sa petit Bastar ba yo ina yo. À l'équipe na Wata. Bo faire na mwana bon. Yo saka na mwana Kofi. Mo ke ko ba vidéo, mo ko ba Google YouTube. Polo danser. Mais bate na concert à dimanche na olata nini? Olata nini? Na mwana concert na avec le bleu matching. Matching. Mais vieux Bobby, Kofi Olomide a sala accident, ba petit attaque na Kamba. Bazali na besoin à ça l'accident. Bazali na besoin ça l'accident. Il y a quoi ça accident? Il y a moi la jambe. Kofi a sala accidenté hein. On dit ma papa Simon. Ka sa attaque à Kamba. Koloma bilamba te olongola poni. Abai au kende musi. Te na changer ta ndam. Mutala ngate. Mutala ngate. Ozolongola bilamba. Na lo nyonso. Via ko silika te. Akena leke. La miso bato olongola bilamba. Tala kiwana. Eza viete eza base. Eza base. Eza viete. Eza Kofi. Kofi accident ko so. Eta ata mon monde entier. Kofi mata avion bah vous c'est quelquefois à mon avion a problème t'es pas aux problème azo la tana yo la kitiso na bongiso o simba ngato na bongisa yo na profiter te na profiter o simba nga on va profiter o simba na bakali o moi na bino yo ko longa kala yo za vielanga. Je vous propose qu'on se retrouve tous, vous et moi, ce dimanche 7 novembre à partir de 17h30 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. On va danser. Il n'y a pas de raison qu'on se... Classe. Ma combattant Basuki. Ma combattant Basuki. Bayat. Bah, on peut que ça concerne. Bayana qui? Bako c'est la Jip Kofi Makambu Mabe. Bako c'est la Sala qui boye Mabe. Basala boye Mabe. Mais les loviers, Asuki si bango ayena yo rena ya Kinshasa. Ya Pullman. Ya Pullman. Musique est bête makasi. Musique makasi 17h30 nous j'étais bandi. Tokati minuit. Depuis ça sala na est. Asenga violé era couvre feu. Asenga qui autorisation. Présent 5 mois pour ça autorisation. Ça 5 ans c'est ka songo. Na gouvernement ville ça. À 3h. À 3h c'est bon. Bato ba outil concert ba ça na problème. Ba za problème té. Ala moi na ngai. Maniki alobi ko sangani to ça émission hier. Bo sali? Abi ko sangani. Po bo silisa yi. Asila. Asila. Ya ko sila. Ye nango yango nani? Ye kaka garçon na ye. Garçon wapi? Ye. Loba kombo na ye. Ye wapi? Papa Woso. Papa Woso. Azo sila. Papa Woso. Bongo le bongo to sangani pamba. Papa Woso sunga bi. Bongo to sangani pamba. Masasi. Masasi. Kaligile. Tire. Masasi kaligile. Agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo Agence Transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na Agence Transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnons na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosale sale makito kwa moyen temps. Po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyo kanie. Archevêque
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Pour la concert à dimanche, il y a les 7 na Pullman. You arena ya Pullman. You arena ya Pullman. You arena ya Pullman. C'est concert à sur novembre qu'on passe avec tango. Après les 13 à 4 longues de semaine ici. Après Kamba. Concert ya You arena ya Pullman. Les 7 au dimanche. Maman Nandoule. Au moins bateau ba rataki na terrain GD. Bateau ba kokaba. Bakaka bana bakini nde bakaka batondaka bamusu bayiba bato bachombo po bamusu bayakala pona baloyenge bato balinga pena nenga uti France bongo aux États-Unis neti papier aux États-Unis ozala wana nenga uti Sweden nenga uti Europe avant na Pullman na champagne na whisky na amela les 7 oyo donc on sera sûr qu'on fait beta na mois de novembre après que ko samba à longi bobo beta na rotana bobangi cher rotana asa beta ngoti abeta ngo ko fait beta partout abeta est-ce que les gars uto beta wa uto beta ko fait l'accent là on te passe l'accent nyoso il y a l'accent là malgré ba là bon kangeka makambu ba ko sa toke tokota no total non ba basket yango oyo tala eza swag ba basket nyoso ba tutu ba monanga on la ta na zwango awa presque na la ta awa ba basket to la ta zwango awa la zwango awa na Wakading 117 Wakading 117 awa chez papi Maibelanga yaza en États-Unis ba plat eye nde na zaboe na ye ko zo ba plat oyo zo ba plat awa on la ta dimanche na You arena ya Pullman na You arena ya Pullman parce que You arena za na poto ko mission na kisa sande parce que wa poto raté ya France est raté ba combattant sikoyo basambwe basuki tobeti na Pullman tobeti na GD na GD ba combattant basuki donc ilamba o ko faire ngala ta na You arena Paris ata na Pullman na Pullman ya kisasa na You arena ya kisasa mais ve ba bi ko faire kekamba to tika bakisi boko faza na kisi ana kisi te akeso na oh ye moko alobe otika bilona mabe ayotika bilona bazali biloko mabe za loka osa tubela bitu kana pas sango osa tubela oyeko lobati ya mutu so za mabe très bien même ngai yangeza somo so na ke tubela yangeza mabe koleka na ya kofi mama sala Mama sala ya mama sala neti nini lobo sala koleka na ya kofi yo kende pas sango et pas benani on a sala kalati ya kala teba des anza bon tubela pas sango te akuna pena tubela o tubela sanga loko takelo o bilambe ye mama chateau rouge bilo boso tinela nga polo boso tinela nga cadeau nga bilamba nga na samedi euta États-Unis onjo ayeto ko kabela nga ni yango euta États-Unis yango euta États-Unis yango Big Jora yeyo Big Jora américain au Congo yeyo master nga represent Big Jora yalo
at Kinshasa. Yeah. She's doing a great job for Kofi Olomide. We're here to support, give more support. So this is our shop in Kinshasa. USA stuff. I invite you guys to come over. Many people here. The prices are good. Better deal ever. The best deal ever. Come over in Kinshasa. In the city of Kinshasa, Rokadingi, 117. In our closest to the downtown. Come over, you're gonna buy good stuff. Okay, guys? Well, we invite you to see Kizzy Jora. Concert on the 7th on Sunday. We're gonna be there. Let's Saturday, right? Yeah, I'm gonna be there too. On Sunday, right? Sunday, I'm gonna be there. We're gonna enjoy. We're gonna have so much fun for the concert. We missed the concert in Europe. We're gonna have a concert in Kinshasa. Okay, guys? Don't miss out. Come over. Take an airplane. So it's gonna be a great life over here. There's no pressure in Kinshasa. We live so great here. Okay, I'll let you Kissinger to talk. Yeah, so tu vas parler anglais. Thank you. Merci. I want everybody to come to Kofi Olomide concert on Sunday. So it's gonna be in Pullman. Petite parole baningala. So we're gonna have so much fun. Ebele. Parce que Tozoé la Bino Bilora Gito aux États-Unis, ce n'est pas la troisième qualité chez nous, c'est toujours la première qualité. Les mauvaises qualités n'entrent pas chez nous. Donc on vous amène des très bons trucs. Venez vous acheter sur Rockading 117. Et puis le lendemain, on va partir au concert de Kofi. Donc venez jusqu'à aujourd'hui acheter des bons trucs. Le samedi, le 7, on sera au concert de Kofi Olomide. On va supporter notre vieux. L'Europe est un peu bousculée, mais ici à Kinshasa, on vit. La vie tourne encore à Kinshasa. Il y a encore des bonnes choses ici. Les États-Unis, oh, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut boire. Na Denver, ça la tournée des États-Unis. Kofi, oui, fallait à Beta, il n'y a pas de problème. Kofi peut royal au Beta. Il y a un problème. Bon, c'est un grand souci. C'est un grand souci, mais tu as un mboka arrangement et salima. Mais na bandeko parce que tu as bamboula combien? Ouais. Mais c'est en attendant. Donc tu souhaiter m'amener ce zonga bien. Rose en Canada, States, ok, Europe aussi concerne au week-end comme ça s'est passé avant. Maintenant il y a un blocage. On a les soucis de ces pays. Oui, les choses aussi évoluent petit à petit. Donc tout ira bien dans le bon sens. C'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup Vesuko. Viens à Zobé ta concert d'image. Soukalandoule. Et Bimika Boy après terrain GD. Et ça là qui You Arena GD. Il y a moyen maman tout le monde. You Arena. Il y a Pullman. Parce que moni ba tout ça ba ngani ba Papichen. Ba Willy Musheni. Ba so ba epote ba ebele ba nga VIP. Ba vani Kofi Oyem ba vani ba mettre la champagne, ba mettre la bière, ba ba à l'aise. Donc les 7 oyo. Les 7 oyo ça dimanche Sunday, dimanche non? Sunday. Donc il y a tout côté là. Moi anglais comme au côté. Sunday. Et il m'a un téléphone. Il m'a un Sunday. Donc et ça bosse alors on a Kofi, bokaba faire versant, bokaba phaser. Il a aspirine. Zéro faute. Maman Tchernobyl. Ah non, Kofi donc Kofi Ayem mamtema koleka santé. Na bien yo za en États-Unis. Il y a des personnes qui ont dit que Kofi Bacha en anglais, américain, avec un scandale. Maman la Bacha. Même à Linga, les gens en haut partout. Donc même à Linga, la base c'est pas alors, donc ça, ils exporté richesse à pays. Richesse à pays. Voilà. Ils ont connu à partir de bon. Parce que nous avons boîte mon agenda une fois dans Denver. Cubain, à tout nanga, papa taboulé. Papa taboulé. Donc pour la musique, la musique à Congo, vraiment, ils ont répandu dans le monde. Même à ta son addiction, Congolais a connu grâce à la musique. Alors musique, il faut toujours remettre. Baboketu te niama, baboketu niama. Baboketu niama, zo belo kalingite. Ya yembela mobutu. Boketu bakombata ne faut beta boketu. C'est ça. Bakombata faut beta boketu pour ya yembela mobutu. Mobutu ba mamboka 32 ans, ba mobutu bazales, bastement bazales, ba kofi ba kana ko sibir makamango. Po ye kopine amele kabila te azaki l'arte.
Yes, quand on bat là, ma relation a calme, na bat un père. Oh bah bon mboka, oh boka tu boni boy, ko boka. Mais bah bi ba commission go cop, ba guerre na ba la cop. Yo mona wapi, c'est binochi. Yo mona bi bata Syrie. De guerre za na Syrie. Avant na so be mboka ba ona kanda. Ayo boka Laurence Okoko. Aboka Laurence Okoko. Yakuna ezalakate. Ah c'est la mutu. Ah c'est Misamboka. Pour Misamboka ma wakanda. C'est ça. Comment boni bo bunda bo se plan na ba champagne juste pour la musique. Et puis ce qui me dérange c'est que guerre et longwe na musique et comme na ba vie personnelle. Na vie personnelle. Ba comme combattre ba artiste na ba vie na bango, ba comme luka ko détruire ba foyer na bango, ta ba comme kota même na vie privée. Il y a moi na Koffi Olomide qui est Didiston. Ba baby sa carrière na sa carrière mulai. Pour l'équipe na Nyoso ba stars. Ah. Koffi a mystique. À l'équipe na Nyoso ba star. Oh, ya solo. Ba star à Congo. Ah? Ba star à Congo. Bo ba star wa. Eh, à l'équipe na Nyoso petit ba star ba yo ina yo. À l'équipe na Wata. Bo fera na mwana bongo. À l'équipe na Wata. Wata bana ba kola bana miketi. Bana ba mikie. Bana ba mikie ba otanga. Ya Wata dans l'équipe. Te bana ba kola na. OK. Ya Wata te bana ba kola na. Mais o bana ba kola. Yo mo dili so o comparé na ba daïda bana sibe. À l'équipe Marco 6. Hein? À l'équipe Marco 6. O comparé na nani? Marco 6. Mitalio. Ana mwana Koffi. Abeta à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain non. Ba bien abeta à Paris Saint-Germain. Il y a troisième division. Tout le monde a ça à Paris. Paris total à Nyoso. Beta Google sur ça. Mukile comme Google. Yo ça na mwana Koffi. Mukile comme vidéo, mukile comme Google YouTube. Polo danser. Mais baté na concert à dimanche na olata nini? Olata nini? Na mwana concert na avec le bleu matching. Matching. Na moni na ata o. Olata la Kers. Na chapeau rango. Wana chapeau na moi. Dimanche ah? Na single na ngombe na ata polo mo olata polo. Il faut la polo na noche. Piche na maibelanga biloko ye. Na suba mama chateau ko subili mo sakana na ngai ya. Est-ce que na château rouge bona kilo cha boy bo sanga na château rouge boteka kwanga te boteka mbika te ezali wa mama château rouge bana na France inde papa tumfeza na château rouge kuna ka ba masangu na kwanga o ba batindela kanga kwanga e bo kwanga château rouge oliate kwanga château rouge bon poto za France mais ba poto na ko que soit n'est pas mature d'or donc Allemagne n'est pas yana ngai mais linga na Suisse c'est pas ya Jeanne Keta Suisse c'est l'équipe France et l'équipe France Suisse c'est l'équipe France tu n'as pas tout à pour te ya solo ya solo yes Suisse c'est l'équipe France et l'équipe France au moko à la télévision Varese à Paris Saint-Germain à fin États-Unis faux poto à Canada faux poto pas pourquoi ça à fin Allemagne faux poto pour l'équipe poto surtout États-Unis foot en air ba foot en air Angleterre na air il y a Robbie faut même senga Angleterre et l'équipe France il y a tant d'autres avant en France Karine Mané ça pas ebisinga Angleterre et l'équipe France nani pays ya le moke pas ebisinga Angleterre et l'équipe France attends d'autres avant en France mais en inter qu'on était pas ebisinga parce que on te belle tout Angleterre njoro na raison que va en France bango ba France ba la somme de Angleterre ba banga ba so te États-Unis pitch na uchubo akiti France américain ba dollar yi mutumo ayebisinga ye azara na France akendaka ne azara États-Unis akendaka ne France wa kina posa ayakin mais posa okita pena kini ata ye France awami mona net azana kini bongo omona kina ba château rouge na France abina ye kini mais azana France eza kini bongo ya kini yango to na ba Polydor kanga akenan man première fois tanga ke poto comme la France na château rouge abi jor on na poto on na ngopanga ngaba na château rouge abi parole ke na man frère Paul sanga kanga de ba yo beto la poto ba betanga te ba betanga te château rouge eza mindele eza na ko finga victoire te na ko finga rompo Mandela te ya château rouge eza ba eza ya mindele o betanga mboka mindele papa ma ba place vando me ko tikala mindele château rouge tikala mindele o betanga point mais vie babi Koffi Olomide sala accident ba petit attaque na kamba bazaki na besoin asala accident bazaki na besoin asala accident il y a quoi accident il y a moi la nzambe Koffi asala accident te on dit papa Simon kasi attaque ya kamba attaque ya kamba babi tango ke kamba azo attaque yango asala accident te Koffi très bien on peut ta concert dimanche kolongola bilamba te olongola poani te na changer ta ndam motalanga te ozolongola bilamba nalonga nyonso via kosilika te na miso ya bato olongola bilamba
Tela ta pour le moment. Olata Armani. Ba maman Château Rouge. So la Château Rouge bwana polo abo. So na Château Rouge. Mola bona Château Rouge bwana. Château Rouge. Château Rouge bwana polo abo. Lobaka na okuna lobaka na opanga na olata. Yo latana. Zala kitiso na bongiso. Ko simba ngati na bongisa yo. Na profiter te na bongisa. Profiter ko simba ngati. On va profiter aussi madame la bakali on a moi na bino yo ko longa kala yo za vielanga bon ça koto doze ko bundana bakali donc ça qui habite qui mbata bakali ma bebe ça ba ngoni so lemo comment manquer on va momi na bon ya viela biso maman Château Rouge bomoni or maman c'est bomoni or eza or yo kaba or bomoni or o via pesa ki yango yo ko via pesa ki oyo o mutapenga kofi kofi mais ba maman Château Rouge na ba combattant ba obi ke vie fa kufa na accident sala ki wana eza viete eza base eza viete eza kofi te kofi accident ko so était atamona monde entier kofi mata avion où c'est quelquefois à mata avion azo problème t'es pas azo problème azo problème to fana ko fait azo problème té mais c'est un accident on a likambo on accident tout monde na ba vidéo zo circuler que via ça l'accident vie boye muta na concert dimanche azan ezayete azan bien mingi toye à concert les 7 vraiment les 7 vraiment les 7 to la takitoko bana poto surtout boye belé o bogata ki yo arena ngona pullman yo arena ngona pullman yo arena ngona pullman ya lo passe musute ezaki na GB ya batu nyonso siko ya pullman siko ya classe ba combattant basuki bayati ba ko pekisa concert bayana ki bakosela Jib Kofi makambu mabe bakosela asala ki boye mabe basala boye mabe mais lelo vie asukisi bango ayena yo arena ya Kinshasa ya pullman musique ebeta makasi 17h30 nous to bandi 23h to kati to senga pe senga ka somba sengaka akopo senga to kati minuit de président sala na est asenga ki autorisation senga ba autorisation to senga ka senga ka songo na gouvernement ville Kinshasa à 3h c'est bon bato ba uti concert ba sala na problème baza problème te basengaka il faut senga po mudeko ebatre yo bato bazana baza à l'aise encore to sengana mo stanga maniki bosangani yo na maniki ba bi réconciliation na bino ezo sa somo na émission ala mo na ngai maniki alobi bosangani to sa émission hier bosali abi bosangani po bosilisa yi asila ya kozosila ye nango yango nani ye kaka garçon na ye garçon wapi ye loba kombo na ye wapi papa woso papa woso papa woso wana ye papa woso azosila bongo tosangani pamba papa woso sunga bi bongo tosangani pamba masasi Caligile tiré naso nakotaki salon de coiffure moko Lisa beauty na Bidja kalenga Lisa bato ki bana Bidja na bokotaka salon wana bakongale to bolandinga po batna bato bana bandiko na bango to mona awa balibane bakotaka basola bandino balibane bongo tegelo ba wara bakena ba sola ba wara na bakongale pe la Bidja wana bokota salon chez Lisa kalenga beauty Lisa salon manikia lelivier alobi botika via Kofi Kimia batika Kofi abi Kofi soki abana loba mususu ba popo mabe pona vie eza kwa kola kite siko akoli et puis te manikia le moi muke siko azai moi muke alele obi batika vie azai moi muke comme mususu za âge hapa kama via zolo bana ba 2020 ans yo ka siko botene mukolo ale mwana muke moi muke manikia au moins 45 ans 45 ans petit muke biso 45 ans petit muke bino ba 45 ans ya robi veut ma display en couleur ya Jean-Jacques Panyamboga à Genève Jazola ya Patia Masamba maman na chien on sa clip non tout ça clip ya Jeunesse Saté et Bimi siko non pas partout tout sur la nae sur la saison on a bani clip à Jean Zola
soit 6 agents soit na coach Mireille Matingo ya Saint Valentin soit na coach yango na coach clip ya Eric Mbongo Mosolo Master Guy Basket mon coach de continent solution Eric Mbongo Mosolo suka na champ mais vieux oyebi boro ko fait le midala te na concert wana to éviter via ça na pour ça la tani ba bien na concert vestimentaire te to deni est-ce que Mindelo a salé la main zo babila matu to ata Mindele na caleçon biso batu mundu to salata caleçon te na vie ata ya liputa pas mo salata caleçon to salate te comment ça na tuni hein ya liputa na tuni hein na tuni Mindelo za zo basaki la main basa pour balate faut pas comprendre ça Mindelo za zo Mindelo salé la main nyoso la mukili ya marque nyoso ya mapapu ya baboya to ezali ache la mbaki toko mais griffe on est non que mon frère non que tout et on so ba gabana te et koza ba dolce gabana wana gababa e gerezani ala ta pe gababa ya yoshi wana za yoshi basket ya dolce ba ko kolo yo ta gelo yo ciseaux de roi kata kofi su kofi ayemba ah za yoshi ayembi yoshi ya mamoto mamoto boye mamoto ete ipo boye bango ya mamoto musane kaka asaka bilo minene banda a 2021 sa collection 2021 yango bayebi na bango ngote bayebi te boko yeba pété la vie ayemba qui est kofi ayembi na sindi ayembi sindi ndokiti na lela bébé ayembi mon père na lela chérie na kofi abimisa bate abimisi sindi ko abimisi beyo lelo koma nini abimisi beye abimisi yere nani loba ye nani avocat la toni moi baba ko tanga ko kombote ye nani loba ye nani papa woso exceptionné comment c'est le baka papa woso avocat la bela toni moi ba na Olivier Tambou kotanga kano susu komba mutute na yo na journaliste bo tanga kate poso na ko sambela bino na samba kitoko bakutu bakaka bino te bakanga biso te akutu ba yape kutute ya pété et pour ba site de convocation rien abi kotanga te poso to yeka biso ba to yebi droit tant to yaka papa docteur au porter plainte batali comme oh ba woso yo te bata identité na bata identité na identité kaka identité et kokalité no yote mais siko babi yango ko faire saliba nebele asali lelo asali bourron pela asali bourron makasi bourron reconnaissant asali Gibson Butokondolo asali Gibson asali CNN asali ba modoko abarambwa asali banani ba même avec des Sam Chintu ba de Brondo ala quartier la tête mais ba Makavier respecté Sam Chintu ba ko ba Makavier respecté ba Soleil Wanga bébé qui recoute animé na concert na bango toti ba bien bongo ba beta pe vie babeta pe karate to bakuta na avion ata bakuta na avion ba osepela kutu ba osepela ba va na avion na avion beti vie kara na ebite batu bamona kuna na Air France et bon vient mona qui était viens viens te soko ta téléphone ta TV Azote maman na kara bonjour merci abeto maman na kara somo mais siko américain to chité na ko talisa ba combattant na bato nyonso tout ba o baloba ki kofi on dirait azo étouffé étoile ya bana na été mais ya mwana na moko pour ne pas citer le nom Ngumba mwana nani moko aza ko étouffé qui étouffé étoile na azo combattre ye dans mambo belé et tout yango moni mambo pe vie ezo sala boy ngalo bakelo mongo ye wana ye na 60 ans bête musique ko fa bête ya ba 6 na 60 ans bête te ko fi phénomène mais yo pozala ku ne pas yango ozala ku na okota makala okota makala to ba vérité to ba vérité okota makala le 7 au moins le 7 okota makala le 7 tokoloba okota makala le 7 tokoloba tokutana pardon voilà ko ça ko fi leki na kachuva mama na sali eloko ta sali émission
asali émission na keli ba finganga nazo kama tisiko on a fingaka pamba asali lote na sali lote po copine mo bazana France atindaki car mo golf et matise mo mapeka loko na nazo copine na France te bana botama nazo copine na France te batindele mutu ka tambo na ngo bon na pese copine mbote wana ser na na problème na été mais copine yo to ba momi na yeko atindele car da marque ngana ko Michelou na habité ngana zana batu babonga devant que sala ngelo te babi muninga vi CP là très bien ngana moi batu wana bango ba pia akoma ba immeuble bazana ba grand frère na et pas maman bita kisome quand nous Kachouva on a bien handicap eza passe na mawa ba biso bakokaka kobonga te quoi kutana petite sœur à Kachouva azotu no Kachouva akende banda zo car momine mo batindele na France tinele golf mombo donc na kommandoki banda zo golf na kommandoki donc na kommandoki bon moi je m'en fous kasi bango via lobby ke yena sambrali na balongo na ba vie oyo bozalaka nango yo na ye fini ebita vyango nini oyo ya lobaki kasi bango mo sambela kena même bango pa ko sambela za bongo sanda pa muta sambela roza bongo ya muta sambela charge makaso ndima kote sanda zo sala ba ozo sambela zo makama ya ba kofiti lelo mama suso ko sambela lo basuda ko minga mano banzambe sana bana bano sambela bana passage de zolenda asumbele bloko tu ba ko studio nana lo batali lo banzambe tamba wote ata bible atanga te na émission atata bible boala que ça va piquer so continue avec ce et le bible rien il y a toujours à peu conflit violent naka ça kana mo viola abi bango mutu ba violer kofi ba viola kofi alors ça là ça viola non ça là alors ça bani ba ça là tu ba viola non non ça là na kofi so ba ça là ça va beaucoup c'est les amis ba mikolo ya est-ce que mukolo ba viola kai ba viola kete mukolo ba viola ko 1 2 3 4 5 ba viola OK poto zongo ya pokel OK subo sala ba viola wana viola ndeni wana viola baby wana viola baby ya wana viola baby wana viola baby makasi ba viola ba 13 ans 14 ans 12 ans mukolo ba viola yo marcation nani François Zolo ba viola ki o ba sala biso 4 fois par semaine ba sala ko lo barato ganga rato lo barate kapo ngoza mukana la poto aussi pozo la komba kofi bakwaya babamana bakwaya makasi picha ni mai ya nuka bana mai bakwaya babamana voilà americano to mina biso na suka mingi de les 7 to ye awa ma les 7 ngana ye kamaka na picha na ochi mikili na boutique ni Empire Basket swag 100% ngape na zuba polo yo posu ba polo aussi jockey basket ne na zuite o so to ça c'est belé basket na zuite na biso yele nga yebi to bondele ka abondela so ça bondela somo bon dimanche la tani ezana wakading 117 presque à Savoum 117 na sima terrain basket yango wana terrain tennis et terrain tennis na sima terrain tennis kana wakading bon on ka comment Empire basket swag 100% swag OK americain to komina suka ebongo dio na bino na maniki ya masasi calculer babi bokota studio pour maniki to kota studio pour tout ça y pour tout ça y asila akwea abambana besila biso biso mo sale tout mo aussi ça y ça kotanga koma voilà merci beaucoup to komina biso na suka Paulo le roi vient au bête dimanche na habité soko c'est le moyen vient kota en katia Ulu kapao mtaimba ni espagnol bangle via les quadres banzimete poyo kota mingi bangle akotika yonda komoko nawe tango kozonga meseza kola kusonga ango kotuna ya koyebisa yo nibae e journée mobimba kaka likolo okobanga Zembo mama na sha abeta ngo Tajalo na yu arena ya Pullman na yu arena ya Pullman Zembo est belle vraiment la tara le quadre metaka 0 faute qui on a chana 0 faute on a 0 faute
nga ne voix mabe baya koyoka nkaka ye moko epana ye moko aza bafan tu boninga biso oninga Koffi Olomide bakofi fil bakofi na balenjoras na bafana Mike Lokamba o bauchi poto bauchi mairie bauchi partout tout dans les 7 au concert VIP. Très bien. Les 7 au vraiment concert VIP vraiment ah misoko yete mitali pour novembre au concert raté novembre ko faire zaka concentrer ma rap azaka rap pour le 13 à Kenyolonga akota makala te makala poto akota na bien est-ce que na bien doit pas procurer à danser bana pas procurer j'aime kenga parce que balo batso ko faire ya kotika la ki na été tika te Jamatikala okende ana raison on va violer ndela zo bata obobinga Angelo Bakinanga 2 jours après bakosele makambu jamais viola yo to violé yo kutu na mbongo te na violete bosko ye muto na mbongo belé soit ligne ya munde na zui ya noir azui ya kies rwandaise américaine chinoise diko a violé nani mais sandra ye moka loki bango banda otante vie bango banda otante vie asimba boy yango na comprendre te violon est bien française mtama bebo ko kufia violé les gars anya mabelo mabemi il va falloir comment c'est que manike bébé lèvre non très chérie lèvre sensuelle donc il y a un goût on peut ça mon bisou il y a qui goût hein la fille bagion la fille bagion et baba tigela on va faire bagion vous savez mon coloté bozonga la fille. Merci beaucoup de m'attendre pour la démission. Je vais commencer à les pétrole de Dallas. Merci Nayo. Merci Elvis Alomba na États-Unis. Merci na notre triple nationalité. Merci na Maïbelanga Papi Piten. Boutique les amants qu'on a quitté ça. États-Unis na quitté ça. Après na sur Piten. Mbalo zong ça va. Ba t-shirt na ba chapa ba fermé. Na décembre. À partir le 15 déjà, le 17. Lo soya. Ba décoller soya. Bon ça va chapeau ba fermé. Ba fermé mingi ya ba basketteur au ko tota ba 57. Ya ba New York, merci à tout le monde dans la star 20 jours leader américain. Les 7. Ouais, Belita en Belgique et puis Marie-Jeanne en Belgique, Bambo était vraiment donc merci beaucoup. Merci beaucoup Paulo. Yo de kanayo comme ça. Gelo ciseaux d'or. Ciseaux d'or. Ni takata Koffi Sugi. Takata Koffi Sugi, takata Koffi Sugi. Les 7. Les 7. Bon, merci à toi là-bas toi poto. Toujours la maman Jeanne qui est à love. Voilà maman là. Pitié ouais parce que non. Toi trop to bengi binora les 7. Ah blé. Non, to bengi binora les 7 na Pullman. Et si voir au vivre la peine bilingue. Et si les qui dans bilingue à bien na biso à Guada mbota to na mwana nga bébé d'Orsi. Mbota to na bato to bazola nanga partout na mon numéro ngeza plus 200. Eh ba yo kana bongo boto to nga plus 243 81 531 70 71. Dans A place tu as basket il y a solo et awa pour ce tour là tu as la biso à Château Rouge tu peux venir à Matungulu Bakib Magie dans Marola tu as la basket ni awa rappelle na basket na mona la ta dimanche awa okozwa sola kana picha na vie na yo na ozwa voilà merci beaucoup attends picha lati attends lati o chigino o baoteka o jino o baot o lati o jeune mona mona lati wana so jeune wana ko chigela article Langango. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Avec Richard Ntessa, Tuyaki Awa, Petit Kaki Sindora, Apona, et Loro Rolata, qu'on a concert il y a dimanche, la phase promotionnelle, qu'on a tout le campé, Benga Bato, Nyon surtout dans la diaspora. Au Bolinga, Borata qui you arena, Poto, Boya Koyoka you arena, Yakisasa, Nakatia Pullman, $50 concert. Donc voilà, chers amis internautes, aussi. La boutique Empire na Rwakadingo wana bipai web tokende ko tika kisinjora akende ko somba biloko bilamba ko lata na concert il y a le 7 novembre. Normalement c'était prévu Koffi Olomide abeta le 27 novembre na You Arena il y a Paris. Et comme le 7. Et comme le 7 novembre. Le 7 bilamba lingala takuna. Na You Arena à Paris. Awata ta na You Arena ya Pullman. Ya Pullman. Ya Pullman. Donc bato ba yebele.
bayebele neti Alain Django, le roi de Chicago. Le roi de Chicago. Baba Zongi en force. Alain Django. En force. Alain Django. Django Ske. Djangoulé. L'homme fort. Nakata Chicago. Donc en tout cas, il y a numéro 1 quoi. Et moi quand je battu quoi. En tout cas, merci beaucoup na bato tu bonga Koffi Olomide. Obo rataka Rena, obo tu ba poto obo tu partout bozawa. Tokuta na Pullman. OK. 7. Et il est 27. Est-ce que tu sais les 7. Donc you Arena. Il y a Pullman. Bilamba na to ngalata. Nanga pe bilamba ngalata na tonga. Ngalata vraiment na habité vraiment. Vous allez on c'est pas ça. Toke to bongama. Ah? Toko ta carte toke bongama. Nous surtout voilà restez branchés sur Africa Télévision, bonne suite de programme. Alain Django roi de Chicago na kati ya États-Unis. Roi de Chicago. Roi pena au rapena roi. Il y a R majuscule. Mike Lokamba, Yoni Makambo. Archevêque na tika na chaîne non. Pour la chaîne ba tumu suno lekate. Ya garçon na ken. Ngana leka. Ou lekate. Inshallah. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes. Ngala bino toyokani topoto mona ni na numéro ya sika. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.